Capage TV. Capage TV. Capage TV. Tomata tokita basina mibali de batu laka. Eh, okosi pasta. Bala bisote. Yoka kura. Moi signor ça ça n'a rien c'est toi Nicolas tanga te bolo la tout laka te. Babenga kaka. Soka bo okende moka lingite. Moi si tout ça que babenga ki. Soka ke se ka lingami. C'est que moi c'est tout là te. Tout là te. So yo makamna loba. Non, ayaka te. Mobali nda tout là koleka moi si. Mobile façon moi si face na mbongo bachel ba bima lo quoi réparation ya mituka mais la réparation ya nzoto kendo ta ba camion na garage ndenge tikala ba mécanicien pas vala ba piaké ba tikana ba garage à vie ya famille pas à vendre ka ndaka ba tata moi si garage yana mobile mususu bolingani tikenda lo ba ko ba je t'aime Maman. Ah, pasteur Yemiko. Bomba, je termine yo. Et où t'en as mon oreille? Quand il y a bandian, on va faire. Eh, ça quoi là? Démission. N'est pas quoi tu as l'air de? Il y a démission. Maman, soit quand des calculs, tu ignores que sous calicam. Or sous calicam des PC bandé de faute. Ah. Oh, compliqué. N'a pas de cours, on a pas sur le cahier. N'a pas. Oh bon. Soukalikam. Balanda, très bien. Ok. Soukalikam, on est à la faute, et bandeli. Oh, et bandela, tu as la souka, tu as quoi, n'est-ce pas, tikalibo, bongo. Et bandela, tu as la souka, hein? Et bandela, c'est ka souka. Ouais, moi, na tonga, quand tu peux que souka bo, boye. Or, que tonga, tonga, c'est un chose à pourquoi. Au télémis, ce qu'on a dit, na tonga, te. Soukalikam, qui est bandé. Mais et bandela c'est ka souka. On va pas ça ka souka raison na bandela nga bomba qui est malade. Mitu kanyo septembre na prince ba prix différent. Amen. Musu so mona ke wele ki cher mais so on atina ka to fandi na ki za kanyo so ka camion. Bozo koma pe kaka. Ha. Station moko. Parking moko. Barulage moko. Yo kama kambu. Ha. Tozokenda. Bakwado moko. Vous pouvez bien attendre. Merci en tout cas là-bas. On a biso to changer la plateau, to l'équipe à TV5, to l'équipe na ba plateau nyo so moment na wana to check Capage télévision na biso logo na biso na sima. Pour na chabo e pasta, il fallait ka ngamro jo penza ani comme sanga masumu ebelebele akoko cha fichte. Boninga na vandi so pena place kitoko en tout cas. Nzambe apambola ba oni so ba Holanda biso pasta moni pasta le on a pesi maite pasta na maite. Amu pa ya mana maite do ba oni so nga pasta bo pesa mai na bino pasta acha awa pona partenariat et ça la biso vraiment bien. Karamingité tozo annoncer pasta azo ya. Bateau nyos wangi pasta na Schengen le 22. Pasta bonne santé. Très bien capable, je continue à traiter. Madeleine, on a au boucango, hein. Bon, au moins, belé. Eza, bandimi baza belé. Mais, eza invitation, oh ya, ngamoko privé. Ok. Ning to sarande to saboye, par exemple, t'organiser place moko boye. Ok. Bah, pour notre message, pour nakaka, bisognos. Vive la musique. Ok. Eza wana, pour na kondo papa wemba. Vive eza ebele, mais eza batu moko moni. Tout ça, quand papa nani kulutu ready, il passe na vivre, ben papa m'a pas outené musika. Ok. Connaissance peut vivre, monsieur peut ça va nous faire écrire banane monsieur tu éviter qu'à viva. Auto que nous bête ça kana bango le 22 décembre. Le 22 décembre oh kakoyo. Ozala Madeleine. Nga parce qu'on a kozala. Ok. Avant vivre bêta, bon ça toli a pété. En live, bon somba déjà batiqué. Ok. Nous sommes batiqués à l'Inter donc tout ça annoncé. Dans la plateforme nyoso ba billet zote ba billet eza côté quand même ba benga ba consulter et ça on affiche pe na anti jo cheda pasta pour mon aboza mobimba Eric Manzaka yo na bela sensibiliser vraiment donc yanga ndeko base umela ndeko Eric capable que ça sanya tek des azonga ki nga katon yo zo koma nga pe na zo zala wana kitoko to zala wana France Espagne Belgique, bata Schengen et tout. Boya, le 22 Tozala, boza tole peut-être c'est l'Europe. Na makambe qui même na mutu to son c'est même pour besoin c'est prêt que que ba. Solo qui te la peut-être ça quand nous qui poto si sika. O solo di pasta. Entretien des zones sera vité sans bango camion. Ah.
so na otila mutuka traité na mutuka comme pépé so c'est la traité comme pépé vitesse et mati na Madeleine ozo la donc na même parce que entretien. OK. Vous comprenez? Ma futa ne comme ya kalaba changer ba ici ya sika pour mbango échanger. Pour ma kantiminga ya coach ya pote coach bango na mutu e coach kwa milinga. Yeba sur so uta. C'est ça. Les en base, to beta kadi so mo ya pete mututu azane mobima. En tout cas, côté wana bozala l'aise. Donc le 22 na Madeleine, bisono ba viva to zala wana mobimba. Et on ça vraiment bien. Zamba pambola pena mutu a organiser événement. Ndeko wana pena zamba pambola champion. Makasi. Ndeko champion bon. Champion hein. Mnika champion. Vraiment wumela initiative, on a qui ba ndeko lokenyi. OK. Lokenyi, parce que c'est vraiment qui toi capable biloko besala ka bien. Et ça là. Moni obetaki toura ozonga ki moko yebi. C'est ça. Mukilezanga batuma la mona batuma be. Surtout ça. OK. Place au kuti ndeko na libanda za kuti nesenga ko pese mboto yamba po eza place moko to ye to kuti musika. Amen. Comme au monde ndeko na pembe no zosilika comme ça ko bebse yo place na yo. Porte tant mono kaka leki mais yosi ki yosi ka tala. Keto lati. Makamtu photo ba kapage. Te ba congolais bazali misusu ko dongola. Moko ya bolingo. Amen. Kapage na peso conseil mukileza ka mukileza mukie selo biso bato. Na mukileza munene selo nza menanga tia programme na ye. Amen. O ba kenda poto na 90 nzamba pambola. Vraiment. O ko ma poto na 90 mo bongite mtena 2022 sel makambu. E mona na ko. Ezalaka nango. Ezalaka. Ba ko respecter ka posa doyen. Na vérité. Vieza. Y'a capage. On le bino mabete. Siko to moni capage yokanga. Kobi ma piaka eza échec ité. Ah. Ma toi comprenez ma bé. OK. Piaka eza échec ité. Amen. Réussite eza ko gagner té. Amen. Oko gagner mais na tricherie. To beti maboko na to mona ba awa. O mona te mutumza bimi champion na mbangu. Après 3 mois ba ko botole nini. Na mona ka. Titre. Na mona. O atricher ka ki dopage. Ça on comprend. Na Hollande. Et belé ba zoa to beta maboko. Mais na légalement ba na mission wana té. Bazui to kumisi mena nzela wana bazweli yango te mais babimi bazui c'est l'objet to kobanga mais na vérité ba ba tricher ezana lo keliki mabete ba betelo maboko na likambo mérita ki te moso ba na kosa ki mena ntoto so tiki ba se ba betelo tala na lo ba clair sololi papa to ke malem sololi to la pete e jijakate to ya ka poto pesa kaka esengwa mutunyo sa songa na nzela amen to duka ba faute za wapi to réparer mais to juger mutu te amen. Ça vous comprenez. Papa. Tito za biso tito aba sumuki. Capage na ko tele matin na beta masolo muninga na ndenga mabeto na chola. We bilo ndenge usukila uti. C'est ça. Na loba pe na répéter na yoka ngope na ngona zoloba. E bele ba chola ka baninga ba kanta so disa côté ba komi baza à l'aise. Mais na suka kaka na ko chola kanza mbabite bino tunga na kela bino. Lokolo seki muninga riturezo ezonga. Okondi mapete ke loko sala kande songelo retour. Yango moni faut la attention. Capage. Na mona ngo papa. Koela ko sepela katena bio kima baningo bapesa ki passe okende ko tema na kompo yamba ba supporter o apesa ki passe ko la tanketo na pesa ki opodondo nzo ko sali biso boy to tamba simochela wapi yango na mona ka match bandaki bien bon ko cha bien après vrai patron soko za na compagnie ya munene aza na droit gangela ba travailler mais mo ka so na bon ko membre famille si elle ma comme so tie musala pembeni to so en tant que famille pour to le beto zabat so ki yo koi ba ko sekanga amen comment na zaki na yo zuitenga na zui on pesa kanza mbongo na ya kisi nzoka ndio za ko tambola nyamu zaki mbongo ngi désordre na vie tombe to tala comment progresser kate ndio mona makamsu tshona musala pembeni zong saka ba tibina take to za ba être humain to zananga chance ali pa yango non to komina rompete me kote super salipa kengela périmètre oyo zoaka atana ndeko na ote me kena ngona ndenga bia pesa kilonga pe lokumbe matake na salaki na bino malamu osololi pour sérieux osololi makambo fetikana amen to zongi lisusu na remarquer makambo mabala comme ko beta ba famille motema ebeti motema makasi tunanga nini ngana za ndeko ya mwasi o ba iko bala mwana ndeko nanga oza mwasi biso nde tokolia mbongo ya famille ya mobali pana droit kobimisa te yo nde balingaki yo mutu alingi ofasa ya dépense nyonso koma biso famille ya mwasi tomoko pande oyo nde ajon ekotize ezalaka ekoma opesi mokie nazoloba finalement oyo nazokopande te mama kongo ekomi désordre capage biloko na loba fondima te na komi na comparaison te kongo koma bonde
bato boye ko bala nde bokoya na nyonso peut-être okata ka facture et puis na maman na mona bonde na okendela te pako mona nga mutuma be na maloka na panzi makambu na lobi ya cotisation za kesenga mutum tema muta pesa te ke za su bongo te oyebi na ba mabala kozanga kobota o bozoko sela ka lisuma ezali lisuma te bisenga senga na bino pona libale sale bato mususu bosenga kanaki makamune makamune za na nzela mususu yozo senga na makamususu akoya ko pesa ni mitema mibale po botie pression metango kena kanda na vandi motema baby e kangi libota et comment ezebele zona nga beka page na Hollande papa tozongi na 3e tour avant au bala koninga te yo lingyo bala o senga biso bandeko na mobali to kotisela ka yo mbongo comment libale za yo lingi masina ndenge no lingyo bala ko senga biso mbongo mabe yo lobaka ki boya na kobala mukolo te volonté ya motema parce que telo kwa sama ça que tiko to sala geste on a loba polele échange za su bongo te capable to zonga na nzela au moni vie na zonga lisiko vie capable batu bele bazo comprendre te banda to te batu yo kanga bien na Hollande papa wa ko cours simple so ko zo kaina biki tanda natandi fungola mémoire tondisa maka amen yoka kuru eza penda si ozala nani yoka kuru capable toki 1 coup numéro 1 il faut banda okotuna au juste nyonso na zoluka soki na zui na kosuka wapi mobola mutambongo eponi mutu te yokanga très bien zwaka nde calculo to ignora kasuka likambo or suka likambo nde pese bandeli faute oh compliqué nangina banda kura ngwe na bazo ka bakaye na yaka na oh bom suka likambo balanda très bien suka likambo nde ya na faute ye bandeli oh e bandela chola ka suka ka chakwa ndenga zabonga tikali bongo e bandela chola ka suka e bandela se ka suka oya mwana tonga kanti poke kusuka boye or kutonda tonga esenso ya pokwa otelimi sokoleki na tongo te suka likambo eleki ebandeli mais ebandela se ka suka me bapesa ka suka raison na ebandeli ndenga bombaki malamu et bon la Bible ndeni ba vomé la fin yokawa vomé la fin d'une chose que son commencement nyonso ya yango suka efunda ebandeli mais ebandela chola suka ora que no suka kuna na bibo zo abiki te solo mama nazo ba ona kuna na banda na bibo abongami te bongama boso ba bien madele roinda pasteur na bablo yesika oh cours simple na kundra maintenant na toucha fonte tika boy mama oh ba yoka ti lelo ezaka sommaire mama tato ko funga ko kae mani et comme le mec a commencé à taper, mais nous avons commencé à faire un jour intero. Au sein de la crèche, on va un intero. Ni qu'on juge. Ok. Bon revoir kaka. Naturellement que chèque était, na comme ça va décider. Té. Nous sommes à casser en tout, on est bondé qui t'envoie ça qui n'a pas mort. Amen. Au solo li. Yo kama kam. Solo li. Parce que ce qui ça calcule na yo la limite na yo. Yango to par exemple ka ya mukili po alola to mona te amen via muteza kwa mutuka via muteza kwa prince via muteza kwa match ndeni pastor yoka kura na ngina kende toke malin mituka nyo septembre na prince ba prix différent amen mususu omona ke wele ki cher mais soko matina kati ofandi na kizaka nyo soka camion bozo koma pe kaka ha station moko parking moko barulage moko yoka makambu ha tozo kenda bakwado moko upepe na table yoka makambu wa nazo kenda simple ba pièce de l'échange pour dokuta na ata kena oya wapi nyo ba pièce de l'échange pour moi na ke prix na prix différent parce que camion ya $1000 ya 2500 nyo so na pièce respecter naka so na kena des autres de tokotuta sur l'accident comment camion ki zaka na ya cher ce que kena presque ba tekaka ya cher de soka valeur koleka ya kizaka mais ce côté na presque ba banga na kama so to amituka so to c'est déjà to tout na maketu cher na moins cher respecter pauvre na riche to za batu ko tu comme bola te cours simple et rande bongo pe mamoko prince moko makadam respecter bande
otamboli mabotu tinga kutanto okende yendo za na foti mingi po kamene za cher mobola soki basoyi na patron soki basali buyo mapa sango mo patron de kendaka mingi po komona mobola bokutani bwana ara moko te mobola okeka bapesa raison na ndenge mobola me mbwa mokina foti quelque soit ofinga bakopesa raison na misoko baluki banotanga na kombo no kachola babola ke bakotutakisaka na principité Au sérieux. Oh, mena bombe. Yo kama kamtozo kenda. So na mama nazana bakura wa na bando fumande sommet. Yo kakura. Na bandi su chapitre. So bazaka après de na zongi su ndeto zalaka. Te, oh pena sololi. So bina mata. Na mati. O sololi. Na bando funga ba piste. Fongo la pena. Tokei. Coup numéro 2. Ako ya décembre ya mabe. Mama yo kapete. Coup numéro 2. Kanga malembe. Amen. Inutile ya kopesa mwana na yo faute po botaki ye. Mayele kozana kati nzambe mtakopesa direction. Yo nde dresser nzela na ye. Mokota tina kati te. Ba lebisa bana français banda bo mwana bazela bana ba titre bon. Ebele. Ba chola bana baninga o ba ya konje po ba mamba kufa to ba pama ba sila mayele. Ayana boya ko tangso ko bana na ye. Sonti ba ozana ramoko. Atindero ko boya kiniko waya. Misala cc. A kontamana kati ka fanda kawana mena kati mingai mena suka na nzela sesa koma mutu bakuru olengeli mobali tisuka abumiselo mbanda surtout ça to zoa sorti nyos yoka bakuru comment siko na système que tin bolingo ezaka contrat na lobango bien te solo la mana pchaka toujours na table côté on a na régional yo contrat bolingo ko sangisa nzoto solo li bilenge zakana ba posa makasi mesala ngona tamu muke pesa confiance en koto lukaka mbongo bilingi ko ya yango moko solo li pasta o solo li yoka kuro ya somo ba cour sérieux ya décembre nasenga kana dossier pour ba koka nasenga na kilezo kende kaka tomata tokita basi na mibali nde batu laka okosi pasta parma biso te yoka kurwa kuro na osepela makasi koto mobali ya mobola azwaka mwasi wapi azwaka te loba azwaki naye babola na lera asengi bakotelengana bakosanga mpasi ya kolala o mobola mama osololi yoka makambo na oloba mwasi nyonso aza na rin ya se to likola tanga te bolola tulaka te babengaki kaka soki abo okende moko alingi te mwasi tu soki babengaki soki akeseka alingami seke mwasi atula te yoko makambo na oloba mobali nde atulaka koleka mwasi mobali afazwa mwasi faza na mbongo batiali babima lokwa réparation ya mituka me baréparation ya nzoto garage kamé c'est un peintre garage wapi mécanicien sunganga kamé bonga na moni vitesse o mabe ba posa nzoto saka garage so ça na mwasi ndoza ba posa nzoto te o a kamene saka bien so ka ba tout ça impact quand vroom o ya bala banga kamvula tenini te tant mais mobala célibataire be mobala azanga mbongo garage mama tout le temps bisa yo kan kendo ta ba camion na garage ndenge tikala ba mécanicien pavala ba piaquer batika na ba garage à vie ya famille pas à vandaka nandaka ba tata mwasi garage azaka na bolingo ba kolinga na mwasi ya solo te lo babi makana mama achela ke biloko na kobata mombala kima azaka na bana soki 6 to mama tali ti lo kana achela ke biloko tia flexible bandika pese mais wo mais tango ba koyoka mukile ko ganga na bololo na yo bosali boende ndenge ni bato bombela ngo bana bato misusu oko sérieux openo sololi nazokende kaka nazimina doze mena mata te mata kapasi yokanga intero ezana mutu abetaka kopi moka boyi kobala wana mibali
ndeti ba jo bamona mamonambwa akoloba te mosusu aboya kobala kuta na ligne ya basi te nzela passe avi amona baso na komi ordre te na kotiaka mwasi izemi te ebele bazwaka mwasi lokola asija kosepesa nzoto misu bazwaka mwasi eso na lingai na ye charge avi eza na bana bakobima na kati ligne na ngai na bana baleka nzela ngai na leka te na nyokoma na biyokayokanaka nga motema soki bamisusu nde bakufaka kala nalingaka buzoba te okokama koma asala mobutu mazaka mikanga amona makambo mingi teke na motu lokola kalikile ezopesa devoir na nzoto soki toresiri te nakokota na baengagement te kuseri doka bakuru okozwa wapi kuseri batana baza tia bango na tiroir a baza ebele oyo naoloba misusu basi badeseva bango ebele alingaka mwasi mobali na piaka mwasi adeseva ye ntango azwa mbongo azasu na confiance ya mwasi te soki abimika pa sepano asundola susu obiseka je t'aime nde motema ebebi po oyo atielaka motema na je t'aime akima yo ntango bi je t'aime sekokuti esu na mbongo napasa puso na 6 mois alongwa na 2 mois komba je t'aime elongo so libala ndo koti revendication ke na convocation nalongwa yana mobali mosusu bolingani tika ende alobaka kobakisa je t'aime te mama bomba je t'aime na yo euta na munoko na ye soki yo bandi yango ava ye ezokola démission naye kokota lettre de ya démission mama nabaki nazokoya namata natika yoka kuro coup direct tunga mpesa na basi oyo balingaka komba je t'aime mpa mobali te soki olobi obayise mo te ntango bika je t'aime seka aza na mbanda bomba je t'aime beaucoup de temps bosso la ça appelle samba lokola yebite menzoka yebi nyonso osololi makambo be deke taka yoka tsaso ke pembeno sekera na kosa kae yekuti na fanda déjà volo ba déjà sebi kandako akosa to ebara formalité tigala bolingo makasi mena kati ni nzanza ya kosakana te ya tomate bakata makambo eza makasi ya moto koti na 2024 changement climatique ye changement nzoto peut faire quoi ekota tout au côté ici osololi nyonso mavwanga pays mavwanga nani mavwanga nzoto mpe mavwanga oyo ya okole bebebe nyonso moko tokobonga torepare makasi torepare nsima yoka kuro oyo yango mpe na kotika na nyongo makanisi te nyonso kuta na yango eza témoignage api nzambe atya mpo mona mamonambo soko omeli kambe kuta na yo oza challenger mama tozalaka bajoueur na terrain 11 chaque joueur toyaka na terrain mpo toganye tobeta mais chaque jour sobataka pare chaque moto akutanaka na adversaire makambo apasi neti mati esilaka mosusu mati ekosila sa azwa shoki mosusu mati ave sila fa azwa shoki mosusu mati ekomata na metata azwi carton kota charge na ye kilo obosekaka koma petio na age akomi boye nazwa carton ava yo pose nange ezalaki mabe yo oza na pose apepele babuka kote zelaka bale topesa otya biso nde tozonyokwa mawa bafamille omonaka fi ozomona leki vandanye oyo amona oyebi te faute nyonso soki okomeli okolata ber makambo mosusu yango te yo angani te mama binyonso gardien te seza ye te mal position ya badéfenseur ebimisinga faux gardien na kote na bino na tiesi bi yango moni mikolo kokonte na mutu te jamais ata moko te olingi mobali lingai me bon vivre na formalité bolingo ne mati ça soka freiner frein même ko bana monoko te ofinga na bababa toyoka omo ba ke makelele mingi oyeba bokoma na détectation bababa ben okama kambwa biloko kute koti moto nano mekite ya yo te mena seroko fundiki elala makasi bongo to mo yoko makamna aloba osololi pe na pasta bonga na temps toi na lero faut comprendre amen ba le kambongo me bazanga kimia na bolingo ebele bomba bolingo te bongo ezande na fantasme ekola tsombila kitoko ekomema bisika nyonso mekati tanto oza na pasi moko ya likambo nango eswaka mama nazoba nopoleli yango moi na vie numéro 1 lingaki eloko ozosala na bokoto soki ozolinga eloko ozosala eloko mpe yango moke kolinga osa oyeba namona yango pasta debi nyonso ebandaka pasi mpasi omonaka pa elati ekomi normal esimbi tolela pasi na congo
tokimaki tozonga li pepimika awa okomokama nazaka na kisasa po to tuna lekaka comment ça ngai période ina temps zwaka vile kwa période ina temps amen mwana muki a 4 ans papa za riche akabela ke bomengo mwana senga kate akokola kwa bana nyos mwana ko talaka mwana patron bagangira ke na babola vanda kanyeme papa ne mukonzi mukola bandokola timesi ndo gangira baboy c'est que ngani akobetsa bino film na pesi bino bogangela nga trop na bo mwana fo bagangela pa za bébé mama droit ya vie amen solo liko so vous comprenez bana ba président pa tinde bazawana bana banana na bagarde ko mo bagangira mo mwana lengi ayebi non asa innocent abike waza ka mukolo mukolo comprendre que papa na ngada lumina kabino so ça ko bete film yoka kura parce que tozaka non est conscient na makamususu okoli na nzoto pas d'autre que menza mbotala ko bongana so est conscient so na tiki ko na faux pour na place okufa avant à prévenir yo tiki na piaka o se kami pozo maelo comme na réseau ko tango peso so kimia nzaba mono o ba rema ba coup sérieux ya makasi retard ezarate retard tika ko zana mukilité okosate ngonga tu ezana temps amen et loko ezana valeur ka paiement na santé amen soko zaka na santé paiement bomengo to ko yasima mabe batu mingi bazaka na nyonso mais santé na paiement boya bango le kambongo za maladie tina bomengo nini ela bakuto ko kolata oeba o solo li passe Kapash o solo ni kena hôpital o mona mutu tinda ganga banda o mona ne ba docteur ba tondi 12 pe mindé na mindele solution ezati bazo tuna siwe komini nini c'est ça ti bazo traiter mbongo sino ba poche pantalon tika ba tsaba yeba ba mbongo le kame malade tosiyete mobola moko beso ko tali po mona ta $100 azo vivre quand on a talé na condition alalaka miso ba kenda voyage ba boya ko loba ana mboka bapaya condition mona kezaka pasi ya vision na betriso na misambwisi amen mumkora kanga photo atina na sompo mona kinazaka yaya nzamba ko sunga mena kati ba photo soko tali o maka zo seka mena mutema amerti omoni keba na via mutu kapashi o soko zo loba frenaka amen yokanga kapashi okuta mutu wapi fandanye amen atokuté na kopa salito ebake prêtre capable fandanye ezaka reculer pour mieux sauter yanga na kosa pe fautif ko bebisa mbongo te nana linga ya beba azate bakosa kiye akutandika moko boye so moni comme tazaki nango kweya fandaka nye capable fandaka nye amen avant que tu lo basa temi na makambe kuti ko leko yo koloba so comme ko biso suma sola passe na nga zala ko tout moni passe motema pote fungwama libakwasi ke situkisaka nzoto kolela mena pasi toko kama kapota mais poto bandiko mwana nge bandiko kakwe tout ane tungwa meleka pasi bandela potasi ya sika o solo li pasta yango penza yango monikengela soko monika bamba amen leka amen kapani na pesa cours sérieux o solo li o mona mutu na position nini pesa nde mutu mbote kotuna ka place kotuna ka o eza sima nete okati na ite na ebeki yo amen na pesi mbote na kuto bonga okweya na pesa ka kapashi mbote o etre na ebite yo ndam to expliquer nga poni na ebela ke na munyo différent yo mto koloba comment yo lobite nga na banda na bimene mi jire na o na ko sanga na batu baluka okweya o na tune ka nesen ezaka bongo mama ko mekate suzaka ya yo komi boendenge ni ko mekate ko sala kapashi wa ko kanga nzamba pambola amen et un maloba mususu eleki bible na kilo ok nzambe kutobetelo maboko motangi verset o solo li pasta kama kamna loba tika boy makamso ke mote ya teyo yoki osidiki komara mais ateyo otomboke nini ezoko critiquer comment on peut se prendre du dossier ya sous dimension yango komela ko pe pasta maloba ekomela nga trop alobelo polele tambola na mission à Jésus amen mabe avant loba yimta sala nzo tebi ba difficulté mabe ya réparer kaka soko yese qu'il faut pas réparateur amen tia radio wana esa 30 ngam kono kusimba visi nyose ekopela amen yoka kura bala musamu to pourquoi yakana makamba beteza moni moko misika papa na 38 ba misi bozela so na bifini no nyonso tina anjo ba chepo na bino eza wapi anjo ko silika ngam na ki pona bango me papa weli sous place
au tika li boy musala tika si sa pesa rapport yoka coureur tika boy yoka ba dossier na baki na bandi université ba course ko yo po yesu ko sala oza sommet to ke na sommet o sololi yango yaka biksi moko azongi yoka siko biso mais kolo batu koma biksi ka mutu moko nazana mutu na cha deja wana ngande kolo nyonso so na biksi bango nyonso na biksi le musala na ko fute ni nyasa musala te fa sala patron so comme na bureau comme muta kota te patron kota ka zibiki ba lika bimo sidiki la te tiga kende tabo mo wana kolo kopani ba nyonso nye buzi andenga na ordre yoka kusere makamna loba ya kilo akena na cimetière bikisaka Lazare yoko misu batikala diwa wana na kolinga te papa ringa kibokende po balere kokaki so na sekte bino tuna na valeur nango mais na kosaka ngo te po fautif na bino eza yana mwana mso patron nga sali kama bité papa kwa lubaki na kosanga ngo fa faire obima mais te bozaka bosamba yo toki o penande ya kilo yana biloko musu na ndako ya yote oyena baningo bite bolia bale biloko bayaya mama bima ngaganga fande kwa mwana baninga fandi nya mwana ngazanga tale na baninga pesa ndako kilo soki bakena kokenge na suka yo moko lambia baninga nayo mais na misa baninga na koloba te biloko fubozana en église exact l'église exact cour des grands maintenant ndenga sen na mona mama ngalo babo akangi kapaji sama ona alo basoko yokinga oye lobi papa lobi nga soko moni nga omoni papa na mi to ko sa tout mais na go toucher sur pena limité na keka na Lazare yango prouver noti na boy moyibi wana tokelo lola na pouvoir tout yoko makamna loba ya simple pete kaba to compliqué mobilité na je bisayo papa ene kotika ko zanga te ya solo jida mona ka Jésus nde basaka miracle tanga tina bango de Jésus jida no mona ka sexe bibembe ene bakete so ba jida okende li felo buzoba donc batina bino de yuku to kande na porte so na pa na biso o tsanga maboko na bika komo to ngisi mutatinda ki bino jida sabe ba miracle asa miracle ko atebe ba donc Jésus ba ina atinde bango de bokende ko teya ba porte jida pa kindaka ok tamba lobaka loba mote mebe bana suka yon so sana église okengela mbongo kendo te mutu te na pembe moyen oza kese église bokutana mutu mo bazana likam na famille na bino be na quartier te mon fo banga nzambe zabo to botuna kasi kese église ofanda kana église te liloba c'est ça diacre ateyaka oui yoka makambo nde oto pikola makambo ase soko za titulaire comment le la maman bana ayambaka faute ne bandete pa betambata mo fundi abo tika we pastor Jésus abomba to ba même abanga oya salisi mutabamba mutayeba ko ikaka na lobi deja bizonga masumu esili ebi attention ya sana so na poiti ali busa baninga bango ba kuseka ye mais bango pe ba fautif tantôt ba si mananga bazana ebele koleka ye ya ile ko mona ninde meminga ngambo mais abine za kilo koleka ya ye yamba ka simanjela kende na lobi pété bakamwa ko silika ba silika ya zama be banga ba ko mabene po ba sete mingi o so ba ki yo tala ya yo ndi ya poiti reverse donc à coup de grand nazaba Mateo sanduku kabash nazaseka o tala ba boya kande ko loba ya batinyo poza pe capable comprendre ngo bien soko moni mutu a teleme banda ko sali comme ba se kachola ana maturité te amen comment étude des apona ko pesa misala ko zanmela kibo moto fe utana nzambe na souffrance à vie muta passe à vie à ses capacités amen mais azana mo betel so kwa ko seka po batombola isengo mais na fiso ki kama kasa bata maka na mona muta seka muta finga et mutango betel so la passe na suka bendena pemena kabela ai amen ko lobate mais na misa bakende ki afinga ki jona mingi ora afinga ina ndenge ya esthétique ya ko pesa kaka ambiance mais to mutango na pemena lobele kabini shiko kendete zela ba to ku ba seka ki na pesa bongo tikema longate amen o bakanta ka finga na kebengena pemena pesa ebele chance vindengeza au solo du papa
cours des grands. Cours des grands à niveau. Oh ma kamna lo ba mike capache. Na ko peso kope simi na komi jaloux na yo. Ebele. Moi tu dis ça. Ebele. Ba komela. Lo kama kamna lo ba. Au cours des grands. Yango moni. Confiant na oyo yebi. Amen. Tambola ne kingi. Amen. Oye na équipe moni baninga. Ko yela ko yamba bangote mutaponi bino coach. Tanto poso yo ya ngai masa ne pe beta kana ya kota wana. Loko ba boye bazuyo. Akolingo ne sengo penza te boko seka po bati ba farisi moko. Tanto na terrasse na poso fute pa benga masa lesko akota yo lo olongwa. Yeba kende na coach ya na ko beta na poso ba changa. Soko pesa nga pasi te ngam na ko réclamer te. Coach ndoko mona ka so pesa ngata ko gangele. Soko te ya ko longa ba che ya bien. Ngana respecte place na za tikala bo na vie. Amen. Ola musinga pardon. Oh makamna baga miki. Ya pete. Nana batala. Sante ona ko pena ko sanduku. Na rebi na yo ona simba ka sommet. Mo to ko fungwa chapitre. Liwa. To bande ko tando no mona ke ndeboye na kamera tilo obo mona ngo kaka na mona ngo pete. To ko résoudre makambo na 0 minute. Ni diable ayeba. To tiki diable na kidiba mais to sesi makambo. A surtout qui peut n'aller pas surtout qui Ndeni boy John mais pour comprendre pour solo li penza ndako batikelo mbimbi so yeba tiroir soko za ka respect ko se bon ti ba ko yanza ko hu e ko umela soko za ntundu ta ba yete mena fuye tata mwana numéro sa inanga yango kaba be to eki kutuna reta sina liaki mwende to bomba ki ba komisio c'est vous avez courage avant to ya mo ko fuyaki oyeba ba vanda ba zela kabaya ba ndi botika tile ndambe nga tozela ka kokozela nani aje zo poussa na les réseaux le cas c'est ça salé la temps biso bikela mu contrôler temps na kolenga ni maman na zo mettre ba dossier comment biso titoye to sane ba poste bocha roulage na telim policier bangalika ozana problème obengi ba continue cortège boleka amen au monde mi beta maboko maintenant mukito ana droit ndenge moko oh maman na so beto maso ndenge ça oh l'état kata na ko violer oya ngape basimba te comment locataire akangira papa lopango soke na butu so betele porte na iner na ko fungola o te maketo za lopango na yo yakande na mo itoso la pona futra o butu za lera pongi nzamba chela mutu nyonso amen loko ze pona betanga pongi na iner gangela papa lopango makasi lo bana jamais ko betanga porte na iner loko za na kamoko ya secours na ideyo mais même ni kama mbongo faut benga na téléphone par respect et puis parce que moi na malade bon voici na monte ma mais pamba jamais lupango ezaya yo pongi yanga comment oh ko sérieux nana makamuzu na talaka na sekaka ko résoudre union c'est ça simple na bi na ulinzaka mukile salema na maluba et si ko bitumbe ye c'est que compréhension yaki ko soine ko maka ya biki tata nyo ce changement mindele ba na likambo ba mo ba lemba bazwa biki ba sindro balanda makanisa ba africain et c'est do ya africain ming to la se bango diabo yango pote tonda na ba yi na ba indo solo li to charger bango poto to ya lo lengo okakura posta niveau to charger le soki ba chaka biso à l'aise nde to tonda te ndaka ko ta to zongi bongo ba ebisa biso ke mama naza ba sans charger posta na lobi o eza frikito na lobi na yo to charger makamsi fo ko yeba kapash naza ne belle ba nana batola petata Madeleine Toroya ata 60 Madeleine wana 60 ezaka mitu ya makambo chaque mitu ezaka neti on aloba on ba nzete et puis ça ba branche so nazana makambo so to andi ko décortiquer c'est tabaouba to ko décortiquer pendant to ke kana makambo ko décortiquer tito sali 80 ans na zongeli musije musute tina te akaka to zongela ka exemple to zoki akuna to bambisu loko ka yo bien te to bakisi na ya lobi pesonga omona saka to kendi mais so be bana tangu na bandaka na to rapeta bis to bani asaka na mateya moko on matia ngo soko landa to rapeta bis za sommaire kanga suka ti suka mais na tika ngona temps so na bina zongela ngolo no kolobonka ndenge zali kisko na toucha kutu ba branche wana te c'est ça to baki nana yaki nana pa lelela nani elobi ebele to na bike bango poto biso ki sasa to lala nzala te bango mbetu biso bitoko tonimba te tonimba
c'est que pongi eponaka te soki oza kani mokolala makoki na mbongo nzoto mikelongo na moi papa yo bangi mbeto ya mutu na komini nzoko nde place nyonso oza soki oza kani mokoni okonimba problème eza na bacongolais tozala na complexe komona saki ebalikama eza pende après obangisola biloko osa omeka okena defete tobanga yango na kala ya kosaka zala nazala penza soko ozo comprendre tolia pete base retourne nani bela kopesa Madeleine Bozela en tout cas tozala wana pesa mnoka 3 sommets tozala wana omema jo ata na pine il faut ça zamba sungeza yango pampa eza yango normal tout est vanité toza na temps muke tout est vanité moko te na kete cimetière ya gomenatala oyo euti pote euti kisasa te tantôt que tu es poto bakunde bien te potaki nana banyongo bakunde mabe musa ko fina kisasa basele pierre tombal po tongo to bongise me zaki pierre l'air to bongi to chele pierre to tombal yo so ko telobité o pierre tombenda uta po to ba poto wana kuna tema kinana banyongo famille bateka lopango sara mbourse basundole bembe na to kunde po zande ko metro chelo lixité pour mema budget mama yoka kura oyo kuma nazala ba cour sérieux maman nazalo bakolele soko yokinga naza peso seri tala akendaka atinda nini ona oloba yango moi tonto oloba wa soko ke poto ko juge moto kuti kuna bonga te alinga ye makambo amona oyebi te kapata na polele je te dis ko ozalaka champion koseka mabe ya mutu te makasi mutu abundaka kaka ye kapasi nzamba asala biso ndenge moko metoza différent comme pesa mutuka na pesa muso ngo d'origine o chebe balani te muso zu ya kala babwako che ebongi poyeba akambeza nde mukileza ya umweta na vandaka kumisa nzambe soko zo pa surtout ça malamu mususu pe elongwa yo etika libela saba mona ta na porte église obezani ezani papa mabe ya mawa batu atoko pia rien kotaka na pasi ya souci na ye amen nazalaka mutu nakembaka okomeli danger asentir ke olobi rien mais otali na ndenge ya souci ozala na confiance na makasi amen ya mibale likambo nyonso komona ekomeli mutu pasi luka kotire leson koyaka te mpo oseko tyola pourkui ekomeli ye tanto aza yana nga tonga leki komanga ti siko na kutu mabe koleka ye me nzambe atikeli nga temps ye na okokuta kenda baeglise asala boye makwei oyebi te 3 bafamille toza linga bango nyonso me koconfirme na bango nyonso te on a beto le secret problème soko ye mutu oza kola rescapé ya bato bayaka omoni rescapé tango ma ebimaka na mobile mpe kotana mwasi yake bele oyo ekotaka nde champion parce que mutu apona yango mpe ka ye mokolo mokili soko ozo comprendre soko oye seke oza agréé donc olingami une équipe coach azwi yo soko bongi te nano komi titulaire te mozalaka na entraînement tokomono abetaka na vita na daring na masi mena na mata terrain te babenganaka mpe yo te oza na vie maintenant komi na actualité koluka mbongo te batya okama oza mutu otambolaka kwa réserve makolo elekami mingi osololi papa yoka makambo okendaka wenze olambaka selo makoke muke prime ba joueur tout baka na équipe ezaka na saison koti terrain prime matina salaire soko bongi ba wenze ba shawarma ba voyage mozaka mutu ozoka ba bisa desa iset wana ba prime mike to soko équipe biso nyonso mawanza mbezo saka ozwa meko bonga telelo temps il faut 2026 27 ko za la précédente za patient poste lingo kota muninga za no titulaire tika si sabongo ko okota et brema bimana match ata 3 bi ba bima yo nanko kota et belenza ba ko bango te mo peso ka réussite na famille mata mususu kala te kufa oyara a remplacer ce monsieur simité moi no zo relève solo li penzelo wa ko yoka vraiment le 22 na Madeleine evoinda tout na Madeleine en tout cas la royana yo challenger to zo capable en tout cas la Rosala c'est vrai. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vraiment, il faut pas somba babienga pour de la société. Na Madeleine en tout cas le 22 décembre. Pasta kozala ngape na kolanda. Na Rosala. Ngana Rosala. Rosala. Okinda lobi déjà. Na Rosala. Toko indisa. Base. Vraiment, nzamba pambola bino. Capage TV. Capage TV.
Page TV.